TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, l'ami François sous lobby, to bete ma solo ba santo et ngame ma solo et c'est la guité. Donc les lots yo ezate toujours koba toujours continuer parce que toujours bon baba matière trop misusu ezo pola. Alors nana motuna moba yebisinga na rotuna Seranis bonjour. En tout cas mon na ma bete na linga o mingi on dit maté. Pour le comprendre Nasi Olukangai. Nous sommes bon en eza. Nous avons sa grâce au se ressaisir. Maman, tu as la grâce. Voilà, ba composition qui toko, banzembo qui toko. Moi bien. Fonza benda joie le coup parce qu'il y a une sources d'inspiration. Nous avons partagé la gloire dans mon côté. Il y a mon moni. Ah, je sais que ce qui m'y a nanzela nanga parce que ça n'a pas chose ongela ye. Et ici. So zongeli nzambete etalio malheureusement ma pona bato ba comprendre te ko ba zo finga do beaucoup ta ba mambo bo maîtriser te et beaucoup ta na nzambe na moni hier ou avant-hier moi ba Seranis moi comme un message bio na vidéo na posta ki ya boya sona na bloqué écoute et puis mon yo zela au comme si j'avais prière na biso bo bunda na nzambe na ngate grande sœur avait Eunice yepe comme le manianga comme les souki nane so lo ni no ne pour manianga na suka comme le inbox a lobi na nga yo za renvoyer des diables dans la salle émission ya Véro na femme tava lobi yo ni na baleki na ngai. Vous avez fait les diables. Maman, nous avons dit ça. Et dans l'autre Seranis des jours passés. Au moins, jour on a posté une vidéo, ce qu'on a bouton dans l'autre Seranis, dans Cervero. On a habité dans Cervero. Et dans l'autre bango, dans mon y avait Véro et quoi agressé. Et nous avons dit que nous avons causé la bâtiment à monter. Véro et quoi agressé. Ce que je n'ai pas compris, na kimia na maîtriser na repousser na moni ni si pas ekokota na ju ba mbale na maîtriser bango na repousser bango na la mouyi boyendo to nga bien OK certainement baba na notre père et notre père a na sa ba ma bête nzamba sa bino grâce bo se ressaisir OK ouais pourquoi j'ai dit ça parce que souvent na ndoto so eko agresser na beto mabe ngana beta mais ce qu'on t'a la mouille na kamo mabe mais ba agresser na sel ba mabe tendeni j'ai compris que te baba ndeko nanga nzambe mto limité na sa ba mabe malheureusement pas comprendre ndé langage nzambe te le Seigneur vous aime Seranis nzamba na poso zonga nzamba na poso zongela OK bande obalobi na ngana otuna ni Seranis mutuna Seranis ça l'émission faut expliquer biso Amina mobali na yo ya zuwa ya kanda eza nani bolimisa na bosana yo cha pause ni on biso ngabi random eza propreté on nettoyer bazolo en fait na nettoyer raté na problème au pollen na France public en pollen no hefeva ça la rend kusana bazolo ya moni na zala. Et puis bizarrement, ils avaient enregistré un bandi. Je ne sais pas pourquoi. Attaque au nom de Jésus. Après ça, il bouton. Ouais, et saigner ma casse. Quand mon bouton, mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Et Bolimbisi. T'as les obis, Bolimbisi. Peut-être ça peut déranger. Mais je n'ai pas le choix d'enregistrer une vidéo très rapidement pour ma place Nazali. Et Balobi, on a retourné à Seranis. Ami na mobile na yo azuwa aza nani tope ezalaka nani batu baliba eba bon na obunde na me oloba na mo ba code na dévoiler penza te juste car pour na omeka ko
Pona batu oyo tam suba okanisa ki ngana za nuire la sœur na olingana omoni mutu ana nzambe banuizaka ye te na mite François na so eloba mara mon mutu ana nzambe il est écrit on fera la guerre mais on ne vous vaincra pas, ok? So oyebi ko ana nzambe ke ba obundi so sepela parce que gloire ya na sima. Donc si Enis a Dieu et que nga na sa envoyé à diable ndenge bandi on ba lobby bo sepela makasi parce que na nzela na nga gloire pe élévation, ok? Mutu ana nzambe ba cheke kaote mutu ana nzambe bas ba nuizaka ete parce que nzambe o défendre a rotelema a obundela ye, ok? Na l'intérêt au bundisiste. So il na na posa na bebisela Enis ministère topé réputation machin. J'allais parler de sa vie cachée, j'allais parler de sa vie privée parce que j'en connais naibi et belé ya malamote on a intérêt au lobela mote boyebi que c'est Enis atambola na ba garde boyebi batu bele ba ebité mais ba obasi ba mona ba ebi Enis atambola na ba garde boyebi tapese ba garde wana c'est ministre de la place, ok? Na kangi parenthèse na l'équipe pour vous dire que na ebi e belé ya serre un intérêt au betangote nga souci na nyezali moi na notre père azonga na palais, ok? De vieux mutu atindi ngai ayebisinga ma fille kende ko solo là, attends, c'est quoi le terme que j'allais utiliser? Va reprendre ta sœur azonga na ndako Enis zonga na ndako papa zana besoin na yo musalo zo sala yi mutu atinda yo tu es destiné à ça mais bisiko ke kokota gloire zo zonga soit pas viété yango ana sengote tu dois retourner à la maison ma sœur avant qu'il ne soit tard, ok? Enis amina mobali ya zuwa azalaka nani question na emba lebele na moni bat na ba commentaire non amina c'est juste amen en swahili rien à voir na obozo kanisa, ok? Moi je vais vous expliquer c'est Enis faut ça émission pour expliquer biso amina mobali na yo azuwa azalaka nani et na posa c'est Enis question mbala ebele sur clip ya liziba otikala répondre à ta mokolo moko te c'est Enis na lingana na yeba pourquoi au bandela clip ya liziba clip a liboso sala nzembo liboso bimela bat ba yebela yo nzembo mo clip mo simple nzembo mo kitoko clip mo kitoko okenda ko refaire clip l'image na maloba rien à voir on se retrouver dans le monde des esclaves na ba chaîne na maboko na makolo de l'autre côté Lucifer azoli amino na ba esclave na kati ya monde ceux qui pandemonium de to bandomona na ba film ba nigérien kala maman est-ce que ko le ko ça l'émission perception explication parce que bana na nzambe balingaka bayeba après tout to consommer ba produit na yo maman siko yo otika biso na bala kine boye vraiment maman to comprendre te na place bat ba kanisela ko mabe mala mu yaka ça l'émission expliquer bandeko na yo ke o bozo kaniseza ya ngote so na bandela ki clip eza pona boye boye et ba image wana elinko loba boye message wana elinko loba boye ya ko expliquer biso comme ça soit bimina mon peut-être les gens vont comprendre pour tout dire se faire ba idée parce que à ma connaissance à ma petite connaissance on a ebi ezali profanation, ok? Il y a sacré il y a ibandeli wana ezaki ya nzambe et tango oyo kokota soki wapi ba biso qu'il ne faut bafouer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix et oyo salo sala qui si c'est pas le cas passe dans une émission vient nous expliquer amina mobali azua amina mobali na yo azua amina mobali na wakanda bat balobi que non amina c'est le oui et amen vous allez constater na lobby na ochite na question comme ça la deuxième vidéo bon on a pour expliquer bino na lobby boy vous ne trouvez pas ça absurde? Comment expliquer mon toye mbinzembo lingala du début à la fin mais bizarrement elle a du mal ou encore il a du mal ya ko prononcer kombo ya nzambe na lingala ayo yemba ona monoko mususu yo yembi na lingala du début à la fin mais kombo ya nzambe obengi to potangi na monoko mususu pour vous est normal
Ok, ce n'est pas normal, problème. Mais il pas normal. Et je vais vous expliquer. Seranis a yemo kata yemba amina. C'est gospel chrétien belé ba yemba amina. Et puis je vais vous dire dans la deuxième vidéo amina zanani. La famille n'a continué vidéo ya amina. Amina. Dommage nous ça la vidéo moi malheureusement on a 5 minutes mais j'ai perdu ça parce que storage tourne qui aïe n'a bien cherché nous reconnaître maman na lobaki. Nzamba sunga. Na lobaki oui. Et bah tuninga ba lubna otuna Serenis Manyanga amina zanani. Na posa une question na éviter sur une sagi on a vidéo li bosoto na o ami bali na zo ba susuté Serenis na linga na yeba ba to belebe ba linga ba yeba pourquoi au bandé la clip ya Liziba. Au sala clip moi il y a le bosso ça très simple, classique, normal, clip, nsembo kitoko clip kitoko message bizarrement OK non au bandé la clip. Et message oyo au pesi na nzembo na clip wana parallélisme ezate on se retrouve dans le monde des esclaves na ba chaîne na maboko na makolo Lucifer mon panza zolia mino na ba esclave mususu zinga na ba jia satana net na film ya Karishika na monde pandemie message ezalaka nini est-ce que ko le ko expliquer ba na nzambe parce que to consommer ba nzembo na yo il faut to luka peto yeba surtout so yo lo moko oyo ezo ko intrigue ezo sala ba mo kanisa to ba loba mabe osana intérêt ko expliquer biso le pourquoi mama na ngai au vandaka silence nga na sala ba émission ba le bien na poser la question on tika la ya répondre te Serenis so bandela clip pour na nini to li to yeba nga na petite connaissance nanga na bi ke ba bilu connaître ba profanation neti liboso za ki na nzambe et le golo yo sa alliance hier ba émission na fu no ba foué evre wana ya croix. So que ça bon côté maman les can émission expliquer biso. La famille n'a rappelé jour J-19 le 21 tozana concert tozana rencontre adorateur Boya na Wood Green numéro 9 de Broadway na Dominion Center to ebisa lwana ya munene au ba concert betama na Londres souvent. Bandikwa province partout pour inviter bino boyato adorer notre Seigneur le roi des rois sonza maman c'est quoi ça bato basala ba jibile lelo oyo ba obeta ba concert bato ba produire ba ngo c'est que ton a carence ya ba vrai adorateur venez et le monde papa le monde to komisa nzambe to bi comment est-ce que nzambe utilise kai na loyembo so za na besoin ticket au somba en ligne afini leaflet za na affiche za na numéro za na ou carrément au contacter ngai na ko orienter au comment aux ticket na yo je crois ils a 20 livres 20 ou 25 livres ils a juste contribution évangile les a gratuit mais évangélisation ils a dit gratuité OK bon on va servir parce que ça on va foutre yango ba micro ba louer yango ça ba louer ba micro ba louer et l'homme de Dieu musika et là aussi laisser une famille à resongra mabo pambaté parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ils allaient raisonnable, comme on dit, parce que batou et belé, bah mon kaka mabé partout. Yo zoku misana mona mutmo na nini na commentaire na WhatsApp, na TikTok, pardon na YouTube, que ils a business. Et comment vous foutez avec le Nzambe na ça qui est sponsorisé comme ça toya bat boya na ba gratuit ça problème té. Fouta salle, fouta ba instrument, pesa mbongo et le que là mon sel Nzambe un petit rien. Il y a bien oyo et au salaire bah c'est bon rotimbo ba musika aye pour amener la famille na ye OK batu ba na lobela ya pamba et na kani parenthèse voilà na bana ko loba boy Serenis vient nous expliquer parce que to consommer même banzembo na yo okotika biso kaka boyete et du coup maman zo sala biso mo ndenge et puis après balobi boy le oui l'amen amen amina mobile ya zoye bazali nani et bande au babolingo na on va expliquer lo moko oyo personnellement na yebi OK déjà savoir que Serenis ka te mutayembi amina hein bande ko bele bayemba pe bazo continuer ko yemba amina motune ezali amina wana c'est le oui et amen c'est l'amen de l'apocalypse siko so Serenis abengi l'amen de l'apocalypse mobali nae na habité azo se basé wapi parce que c'est Jésus qui est l'époux de l'église
et non l'amen. Le oui et amen, oh, mais Yesu kasi, l'amen, oh, à beaucoup de choses, Yesu, n'est-ce pas? Oui. Au bout, ça n'a été que Nzambe, azanaba attribué, ok? Et chaque attribut affectera biso na bandenge na yango. Abraham a bengara Jéhovah Jireh par rapport, il y a expérimenté qui il avait pourvu, ok? Et bamsou ba benga Jéhovah Rapha. Bamsou ba benga El Shaddai. Or le bate El Shaddai mo ba libala. Or le bate Jéhovah Rapha mo ba libala. Na éviter ça pour comprendre. Bato peut-être batanga la Bible pour comprendre bisika ni nazali. Yesu moninga malamu. Jésus c'est l'ami fidèle. C'est notre ami. Ninga mse ba disciple ke na obenga bino bananité. Ba disciple te to be banate bon na obenga bino ba ami. Mais Dieu n'est pas notre ami. Bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, qui a vu, le Fils a vu le Père. Enseignement na yangote. Na olingana me faire comprendre batu. Hein? Na faire comprendre batu. Donc ceux qui se réunissent amen o ya yemba de Yesu. En tout cas, il faut le revoir. C'est que a yembi récit. Mais sinon yembo muta yembaki a ko expliquer biso amina azali nani mobali na ye ya zuwa oye akumisaka. Parce que bato bazolinga baye bato bazo insister mama tuna serenis manyenga amina mobali na ye ya zuwa wa yembaka azalaka nani to pezalaka nani. Boyebi frère wa yemba tango yango yo ayemba amina, n'est-ce pas? C'est un biso tamara ayemba amina tchelanga nasi, n'est-ce pas? Voilà. Révélation personnelle. Amino bayemba, c'est l'amen de l'Apocalypse ou encore de la Bible. On ne faut pas vous expliquer bisou. Alors, moi je trouve ça absurde. Du début à la fin, mais il a du mal à autant à comprendre na lingala. Pendant qu'il y a besoin na lingala, n'a peut-être pas comprendre. Pour battre balobi, battre musu balobi te amina ezali amen na lingala. Pardon à soyez. Donc muto embi nzembo ya nzambe. Aembi amen na lingala pardon nzembo nzambe et puis comme nzambe obenga nzambe amina parce que amina c'est l'amen. Wana nzambe wana amina. Na ko expliquer elo mo mokebwe, OK? Bomoni na hiérarchie ya Satana na gouvernement na ye na boye asala makambo kaka ndenge nzambe asala akopia et azobeka ba kombo oyo nzambe utilisera to pe oto ebi na Bible. Par exemple, ba kabbaliste ba utilisera 72 génies, OK? Ba génie on les aba ange déchu. Or so bokena ba 70 anges ou 12 anges wana, beaucoup ta Raphaël, beaucoup ta Michel-Ange, beaucoup ta Gabriel, beaucoup ta Michel, beaucoup ta ba ange ya nzambe au Bible mentionna. Mais wana ezaba ngo ya nzambe te. N'invite sur vous comprendre. Certainement na comme clair. Voilà. Donc Bible zolobana na Corinthiens quelque part que il se déguise en ange de lumière, on a diablé. De même, tant on doit aussi l'anzambe, mais dans une mascarade, OK? Bah, on une image qui a bon nzambe, on va utiliser le nom de Dieu, on va utiliser la Bible, pour que musikate. Bah musicien belé, bah imbe Ebenezer, muzimbia imbe Ebenezer, moi je m'attendais imbe Ebenezer, malongbon imbe Ebenezer, pas belé, ebelé. Motu nezali Ebenezer ba imbeza Ebenezer ya Bible yo nzambe parce que Ebenezer ngelo ba la pierre de secours, la pierre de secours, OK? Et eza wana eza juste une question, OK? Ba imbebele ba imba trône ba msu ba imbe on a lingala kiti vraiment kama imba kiti mais Tiffany moko imba trône ba zebele ba imba trône ba zebele ba imba kiti trône on eza trône ya Yesu. Or ebele ba imba ba trône natani komba mututi na préciser te na lobika ebele ba yemba ba msupe ba yemba petro na nzambe na bakiti wana sonza mafungolo miso molimo omona mutu avandi et c'est pas Jésus et na bakiti wana bokeno ko lukata na ba YouTube bande ko bele ba yemba ba trône na bakiti bon mona misusu ba bilembo to pe ba signe maçonnique ezali na peut-être so ba comprendre ebele bo remarquer ba yemba ba même thème ba même nzembo ba même. Pourquoi? Parce que bakota aloge moko et a recommandation bino tout boyemba songolo bino tout boyemba parala bino tout boyemba mina bino tout boyemba trône bino tout boyemba beleza eza exemple peut-être ba onyo so ba yemba bongo eza mais
Et dans nos pays, c'est ça le diable. Il se déguise en ange de lumière, c'est ministre de justice. C'est ce que chose même soit fond maté, chose en discernement, chose en bonne mettre la compréhension de okoyemba satana. Et puis ça vous comprendre ingonga et à suivre. Bote bande au babolingo na ena clôturer na mbolo beza ebele mais bon. Tout le essentiel hein. Na ena clôturer les solo ya Amina mobali ya zuwa batu baolinga bayeba Amina mobali ya Serenis mobali na ya zuwa wana ezalaka nani ba misuba lobi Amine elinge loba amen eza na mona Swahili eza Yesu parce que Jésus on l'appelle l'amen le oui et l'amen boyebi nzembo ya tango yangoyo tango molimo Amina sembola loboko Amina boyebi nzembo wana nzembo ne sala succès nzembo wana etala man ti leo na YouTube so bokeza na ba millions de vues ya dégâts tatango pa limwa kaka boye eza po baya ko dénoncer yango lembisa yango kate makolo yango ebuka nzoto to ebite eso ya soki ke l'intention l'objectif ezali ko yembela nzambe papa ko critiquer ba critiquer ka falo continuer bon tangu tatana yembi nzembo ba émission Salema ba to belo bolanda Roger Bakasala émission topé ba émission yé karaté prophète anganga te ka ba mai na ba savon machin to ebi non voilà wa mwindo wana ya mtumne aya asala émission bato ebele basala ba émission na clip atatana il y a eu des signes maçonniques bakatanga yaka na émission ba détecta ka ngo na ba émission peut-être au mona ya balaki si awa piam parlant langue mo bano lobama na kati ya clip wana ezala parlant langue mo mwandenge ya mwandenge bon bato yo bazana kati ya ba monde wana balobaki ezali ba incantation et prophète wana tekaka ba mai pe ayaka confirmaka apesa même na ba signification nango tanga zo belela Amina c'est machin tout ça ya lobaike azoloba kombo na ngeye bana mokili momimba zo senga na Amina qui est Amina azali na benge entité na benga démon na benga ce qui est vrai esprit est en sexte OK ce qui veut dire esprit est servir yo soza mwana mbali akokomelo femme de nuit soza mwana mwasi akokomelo mari de nuit parce que esprit est en sexte et ça même na monde de sorcellerie Mama Bokilo botala film Mama Bokilo film va nigérien Mama Bokilo anoko mari de nuit ya Bokilo na ya mwasi aina buto akoti abeti boy pam ngondo ebimi soki ya 50 cm ko bimisaka Bokilo ne bazemi botala film wana na monde spirituel esprit est en sexte en fait c'est cet esprit on appelle ça succès na ba musicien ndenge bande ko bameka ko expliquer o bazana ba monde wana OK et on a le bande ko faisons très attention ana o confirmer te nani ayembi Amina ya Yesu ya solo nani ayembi Amina ya lokuta to pe ya molimo wana mais ce qui est vrai bato mingi ba yembi ba Amina c'est pas la main de l'Apocalypse c'est pas la main de Jésus-Christ. Comment expliquer au Mbinze mon lingala du début à la fin mais tu as du mal à mentionner le nom de Jésus en lingala Yesu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème ou quoi? Donc la révélation est personnelle. Ah on a zo kondimisa mutu le kambote et nazolo ba ongana yebi. OK, na connaissance danga ya moke apprendre ou à laisser. Amina chelanga nase Amina boma moto Amina sala bola mue na linganze bona makasi sokolongoli izoni ekolongolo nini ekolongolo nini ya
Zokozalinga bolamu egolongolo nini egolongolo nini yaya. Bato bele kande ne bismino bele bayemba amina. Mais ce qui est vrai, mingi amina ne zala l'amen de la Bible te. Eza amen na Bible te. Ote amen eza amen na Swahili. Il se déguise en ange de lumière de la Bible. Satana azali spécialiste na ruse. Ruse eza mayele meya mabe. Mayele meya mabe. Iba mayelo ya likolo. Ba stratégie yango na ba ruse. Bande oba bolingo avana bosana bomoni affiche bomona wa. Bomoni frère oyo. Tala nzamba omo kundola ba adorateur bao ba yembela nzambe na ndinga solo kala batika na mama mama yemba to pe ba kota na bango na ba oubliette nzamba omo ko susciter bango tala pardon ba rozonga parce que nazoyo bate nani qui enverrai-je tout na Isaïe qui enverrai-je frère bozomo na bato bele ba yebi bato bazana musique gospel ya batangwa ya période wana ba oyeba Prince David bande obelo frère Prince David Prince David Mauno album na eza disponible na iTunes na nini oyo na Spotify babenga on Spotify wherever bo s'abonner na chaîne na YouTube s'il vous plaît boye banzembe bele o akala to yembaka tel que to yebi tel que loba eza nini loba liloba voilà loba liloba moko na écoute komona nzembo ngo susu loba liloba moko voilà nesuko yoka onzo ande muto yemba nzembo wana ezaka frère oyo namoni na banzembo misu ya kala banzembo oyo komba ba chanson populaire nzoka ndeza banzembo tata oyo ndeko oyo bien kazo aza elenge munu ba frère ba saela nzambe ba pesa ki bolenge ba bonza ki bolenge na epana ba frère ba nzambe malamu akala o déjà na ba 5 à 6 ans na koteya bande konzamba omo la muso omo sekwisa bo s'abonner na chaîne ya tata oyo na YouTube so beti Prince David Mauno topic na YouTube beaucoup ta chaîne ya frère na biso eza sika na moni eza chaîne na sika bo s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner na chaîne na ye boyo bato aboye ka elongi modèle bomona ba penza bato babimara na bango bimara te waleka na miso ya bato mo ya bakimia bayoka soni pour s'abonner na chaîne na ye donc voilà na yo découvrir banzembo na ye vraiment banzembo bele akala o ya inspiration wana ba cha inspiré wana voilà le son da maman a komi ko sekuisa ba yembi ba vrai adorateur o ya kala bato lolo ba papa de ningo ne batika na ba mama koyemba koma ina terre na ye akrita jibila tiki la bana o ya abimisi na bonzambi bayemba bandeko nzamba tini bato bakoma koya kobetisa bango ba concert asa koboni tokomisa nzambe pourquoi parce que bato bakobima lelo nakobima nakobeba pui na pui azwi ngolu aza na grâce aza na don mais ake kosimba kisi gloire qui n'est pas guégué ya nzamba tali tete boyete cher chantre de l'Éternel nzamba tini ngana oyebisa bino bozongela nzambe la source intéressable succès gloire élévation apesaka bo bimana kata babi boyebi bande ko émission frère José Nzita na sali fo mona ndi bat ba oka bazo susu mukata na zo yemba banzembo ya ba ameni obikende omo penda ko mebe granda mobike na bima émission na kanisi su banzembo yo frère José Nzita kenda wope frère José Nzita bazo luka yo frère José Nzita bazo luka yo zongela nzambe nzamba lola que Dieu nous aide bande ko na ngapa nana mambo bela koloba me ngonga le temps me fait défaut temps vraiment que Dieu vous bénisse vous partagez vidéo eza na frère moko ndeko moko ambiemba musique ya mokili asalaka anniversaire ba frère moko ya gospel basalela vidéo frère moko bayemba banzembo nzambe basalela vidéo ba souhaiter joyeux anniversaire mon frère et ça la scandale mais babengi leur frère parce que
bakota ba monde moko parce que bayeba ni bisiko bakendaka. Boyeba mutu lokola héritier Watanabe, s'il y avait des vrais pasteurs au Congo, to ba pasteur oya koto ya kabazaki ya nzambe ya solo, garçon nanda bongola motema kala ana semence nzambe ka ba nzembo yemba na makambo salaka et témoignaka maintenant na ko encadrer. Bango na bango bisika zo kende kundu. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.